bolongola nano eloko wana ya kolanda biso to kolanda nani azana niveau na biso na Congo poto landa bango ne ba olanda biso parce que ça qui déjà na ce qui kolanda mutu c'est que il faut leader moko azala déjà na 26 ans même déjà batunga poto c'est que wana ndeto landi bato mais ce qui ezake ba leader wana na ba âge ba 26 ans bando suba na ndako ba sombera bango ba mapapa mais inozubi na âge 26 ans même 60 personnes à poto eza blague te na âge wana 26 ans azo sana makama minene ko do azo pesa ba tuzi bango ba na concert wana wana concert humanitaire la concert muto ko buncho ba combattre bango ba na concert wana mo le balingi njuri par rapport au biso moni biso na bango tout ça même combat inosbi musala na ya salaka eza musique po atonga bandako po atonga na Goma asunga bato ndenge sona na bambuji mai faut beta musique kwa mbongo asunga bato même ba combattre ba yebi donc bazana avantage mon côté yako caler concert na ye donc eza fait vert ako beta concert na kimia parce que ba combattre ba yebi ke ba sala quand même en tout cas tozong tu nanzela net concert ya soko leki ofingi tozong tu nanzela tozong soka nanzela so tolinga tokoma vu que to mesana bongo tesko ba tolinga to la sabino ke force bino bozana mona énergie ofinga ba twana tozala biso pe nango maloba pe to ki parandete mais so comme que soko salaire otenga muki en tout cas tozong sa yo une bien c'est là te au salaire ya ofinga en tout cas to kozong sa po je sais que même avec dans une église concert même une église je sais que ça bêta ba non ko nani tout mais azo le là-bas mais poto mais l'idée là a 26 ans azo même déjà bato na poto so au lieu aya ko sengata ale la leader azo se permettre ba chere caméra ofinga pe ba afinga pe leader na biso tanga na otala na tali na mutu lokola en kusu mais azo finga leader na wiki la kema. Salut fidèles abonnés de JK TV News, bienvenue à l'émission La Bisso Rendez-vous à Griffe, présenté par moi-même Rachel Mandé. Je salue tous les griffes, bon news, de près ou de loin et merci pour la confiance. Fidélité, oh bola, sera toujours la chaîne à JK TV News. Voilà, les lots, les lots, parce que les lots, n'a épiqué. Pema exemple poussé lelo na yambi des porte-parole valable o balobaka ba melaka maité ba melaka lelo te lelo to sana bango to meka pe ko lobela pona ba mo actualité belé voilà là to mona mo benjura. Voilà, bonjour mo benjuri. Ouais, bonjour Rachel Mandé. Bonjour. Santé za nango pepele. Bonjour na bagrif nyoso ya monde entier. Na ko banana no bambote na ngai. Et pas mon cousin, mon boss, Inosbi Tigre, mon patron, les ballons de la musique africaine, leader Moko, Mitou Kebele, Mapango Ebele, moi si Kitoko, Mama Rebo, moi na Kitoko, ba contre Belé, ba voyage Belé, ba visé Belé, plus de 60 visas, or comme ma batou, à l'âge de 26 ans, comme 60 personnes à Poto, ba contre Belé, ba concert Belé. Ba featuring ebele wana totali bongo lipeka oyo sala makambo mikolo yo voilà sans oublier big manager le cerveau moteur nzama ba compte voilà mo benjuri to ya malembe Guépard poussé de la Congo. Bonjour Rachel Mandé kasi ba mode to ke malembe o kopesa si ba mode to ya malembe to pesa wana eza introduction non tozo ko ba malembe maintenant nécessité. OK. Faut expliquer Batouké, l'homme qui a découvert la musique urbaine en RDC. C'est Inos. C'est Inosbi, l'homme qui inspire la nouvelle génération, les jeunes talents. Inosbi. Il faut expliquer Batouké, Mokonzi a contrat, Nzama a contrat. Big Manager Prince Balume, plus que Don King. Après, na yesi Batou, na makamba ba studio, na makamba son, au Talibongo, Gizo. Océan de la musique africaine, oyo inspiration si la raté.
après il faut expliquer sous batou na makamba ba clip nzambe nango sikoyo HB yenzamba ba clip voilà c'est ce qu'on a HB nzamba ba donc on doit réaliser arriver à Jésus-Christ to qu'est-ce que pas guépard pour ça boni ba santé boni ba sango ouais na faut Congo nyonso pepele nyonso kitoko kana na sabino oh tu es à la difficile to komisa ngo facile yango mikolo tozo benga les cardinal de la musique africaine tigre d'Afrique les ballons d'or de la musique africaine on a les génies de la musique congolaise ba komo nyonso na biso to benga sino ba komo benga mikolo kaka Messi easy facile nyonso na peke eloko nyonso te na faut Congo te wana na mukili nde ba benge eloko nyonso to ezalaka difficile oh tout batata ya 46 ans batata ya 40 quelque batata bani ba mona difficile ba mona ngo exploit na faut Congo to benga ngo nyonso na easy donc nyonso na pete Mr Easy a faut qu'on soit kitoko na pesi bongo ba respect na salutation na ngai pa yemoko na benga ka mukongolais moko o azana sagesse na intelligence ça c'est un philosophe du monde big manager aza tellement maele na zo biso taka ye sagesse na intelligence ça c'est un philosophe du monde na nzoto mutu yemo voilà Molobeli Ndiouri featuring oya to banana na featuring ya Emi ya la Diena artiste na biso Inosbi ekendeni lipeka on comprend nango na comprendre eza mama na featuring eza talakaka la mama Africa yeni alade avec les tigres Inosbi Molodo leader le cardinal de la musique africaine Mama Africa la cardinal la musique na zo biso nze mona tini église zo betama na louange bo chaque dimanche na louange o kapena pasta so dago hapenda mais c'est pas yo za surprise ke bakozo nzembo na église ba tie betama na église te pona na église na bino na betama na église nyoso eza protestant eza kimangisa eza na catholique donc nzembo na eza na frontière te partout donc nzembo de que ça na sentiment donc pas ça sobina bino bo tila nga louange wana donc ezo bina makasa après adoration tant to ko ba moment louange dago happen down lipeka donc voilà voilà Molobeli Ndiouri ça les puissants quand les puissants lobi wana ezali kama donc avant album photo pesa batuna no moi soupe moi bilingi moko boye ya artiste ni balé o baza très talentueux na monde mobima en Afrique o basimba déjà Afrique pour Yemi Alade n'est pas n'importe qui le tigre donc n'est pas n'importe qui et moko yebi niveau bachaka tigre niveau bachaka pe bango vous comprenez voilà siko batu mi balé ya ba succès bongo bakutani faut ba betelo comme c'est quoi raté et déjà eza blaguité Molobeli Guépard pour ça de la faux Congo maintenant la signification ya lipeka eza lipeka ya mutu to lipeka ya soso to comprendre kasi yango duana so babilo ba bengango so ando ba bengango le mer donc wana ba bengango le merveille de l'Afro Congo eza ba biloko oyo yango ndesko esenga yango na ba yango esenga ka modo ya zala pour so ki azati biloko bobo mona ngote fitima za kinze mo Emi Alade donc Emi Alade ya yemba moni non aki tellement na sengo asepela ki makasa bino nzembo fona bimso kaka noki na consulate fona bimso kaka noki ba mo ndemo zo beta do lipeka pe donc il faut libérer il faut yemba nzembo na eza na 4 album ya Emi Alade leader tango atali ke non déjà to bina kisima wana sitozo bina sima ozo comprendre nde leader akanisa be il faut to bina pe lipeka nde siko soso to ya mutu mais lipeka yo monite ba ningisa lipeka parce que soso pas même ata ya soso nyo sezanga lipeka so tali pe eza ba partie préférée ya soso toliaka soki ba lambi soso pa na bino partie préférée o tolingaka to senga nanu mama chelanga lipeka eza ba partie préférée même na mutu soso kumbata mutuka faut lipeka eningarati déjà place au penezo produit ba mouvement nyonso eza ba soki na beta zo tambola jamais mona muta tambola awe za carré lipeka ne bouja ka même ata ko beta mu lipeka e bouja ka so na bina no beta makofi moi te ke za lipeka so na ngina sauter na ngina leader da zo tali sabatu omoni leader achaka ba couple moko boyo eza significatif donc mambo eko sala na 2030 ça c'est la bino dana kilé vous comprenez ngo donc ezanze moko rien à dire donc ekene nango pepele très kitoko voilà fidèle abonné de JKTV News je vous signale déjà qui a wana na Molobeli Guépard pour ça de la fois qu'on a griffe du tigre ya tongo et Molobeli Ndiouri voilà nous sommes capé ko solo la moi muke ko partager ba to déjà tellement ébélé to solo déjà na bango ba griffe on bo s'abonner abonnez-vous pour partager bon liker massivement pour partager voilà Molobeli Ndiouri totaki komona bandeko na biso ba musicien na biso mususu ba memaki ba artiste na bango na poto et
tolali pe kabo tolamuki pour Tigre pe amemi pe Afro Congo mobimba na kati ya Belgique wana Tigre landi ba artiste msusu to ezaki déjà na projet na ye moni faut le lana ne loko wana ya kolanda biso to kolanda nani azana niveau na biso na Congo poto landa bango ne ba olanda biso parce que ezaki déjà na ba ceux qui kolanda mutu c'est que il faut leader moko azala déjà na 26 ans même déjà batu na poto c'est que wana nde to landi batu mais ceux qui ezaki ba leader wana na ba âge ba 26 ans bando su banana ndaku ba sombela bango ba mapapa mais inozubi na âge 26 ans même 60 personnes na poto eza blague te na âge wana ya 26 ans azo sana makama minene ko do azo pesa batu vie mone loko na azo pesa batu vie a blague te komema mutu na poto ko pesa vie amona nano ba immeuble ya ba 30 niveaux 50 niveaux ya blague te vous comprenez to ko landa mutu te poto landa mutu il faut bazonga na 26 ans ba mema pe batu na poto po ba leader tout oyebi wana ba mema bango na poto na ba age abakuti ba 30 bazo mema bango na poto ami kenda poto pona ndule akenda poto pona musala akenda poto pona musala kitoko asalaka pe yango azo mema isusu Afro Congo na poto déjà na Afro Congo to banda ko voyager makasi yango moni lelo na ipa inosbi na bato ba bazu visa na ebite so bomoni ka inosbi bazo lobela ngo bazo lobela ngo et le kana silence parce que na Afro Congo to voyager ka to ko lobela ngo te po eza to ko lobela ngo te po to trouver yango eza nouveauté bizelo kwa cicatrice to trouver yango normal to ezelo ko bakodo ke eza yango normal to ko zo attendre to va to mo lobela mamba visa to visa te ezelo ko eza normal eza logique to sala musala kitoko to visa to kati to beti pe to sisi to zongi inos bindenga zawana ato yena passeport vierge ya sika akopesa visa sans problème akotsa na ambassade de visa Kwani baebi aza baebi aza bandaki ba erto bandaki démarche ba visa wana bango bayeba kita erto bandaki démarche ba visa wana bango bayeba kita ti leader azoki ba passeport na biso bango bayeba ki ezaki déjà kala déjà ba komona mukolo Afro Congo ba ko voyager okomona ngana ko bando tangela bino 60 personnes de bazokene na poto voilà 60 personnes nande to et puis to ko beta ndule pe bazongi to memi bangulu te ezakaka eza leader nenga kindaka poto nenga betaka ba concert kuna neti na ba couleur café nenga betaki rythme na ndenge Afro Congo penza ezalaka ayoka ngo la population zo réclamer ba fan tout ba réclamer bito Afro Congo to ampoze to mona ba bunde to ampoze to mona ba Lizabo to ampoze to mona ba Pardon to ampoze to mona ba Elohim to ampoze to mona ba Parousia to ampoze to mona ba Emile Moni donc ba politique ba réclamer Afro Congo na poto puissant de l'Afro Congo na lingana e ba eloko moko et parmi Tigre memi bazo kende juste ba tikalite o ba rozonga na Afro Congo déjà na Afro Congo déjà boyoka na Afro Congo mutakimi ezamba liboso to voyager to voyager to kena partout peut to voyager non to aller seul groupe to voyager na ba jet privé aller comme retour kasi wala za poto biso pana biso poto ou pas exactement biso to la to kende ko sa musala yeba boye moni to kende sa musala to zo bazeli mutu soki ya une semaine ou bien un mois te eza ba visa ba 5 ans 4 ans multiple entrée toko kende to beti conseil to zongi pe mutu so ni pe voyager sans problème donc les avis mobimba leader a pesi so comme biso na Afro Congo to zaka déjà bien instruit to za bien éduqué voilà toko sala biloko wana te Hochima déjà na Congo eza batu ba voyager kate mais na Afro Congo déjà to vivra bien ba responsable bazali responsable responsable je comprends net leader nanga atali penza kete molobeli griffe de Tigre tongo na 2h du matin bango balalaki donc nazaki déjà habité au robeta makolo te yango siko na mona eloko e bouger ka boye na linga na tuna mena obosala Kepa poussé de la Afro Congo on s'en a kaboué quel idée na atali alobite griffe de Tigre tongo akobeta makolo te fais-moi 4 pattes moko boye asala kama ba déplacement ndenge na yo ko sala émission boye na yepa na parquet wana pa na sala émission na sala
naza na kini mais na vivre déjà via poto na comme impressionné na poto na mito to abo tous les débats le ba fandi biloko eza na sté on est oyebi déjà que naza na ile omo bo na tambula na mo oyebi déjà siko donc là bongo na si to sali cortège na biso lilo na so 4 pattes na fro congezelo leader kuta tanda yango na lupongo ndire ba batandi bilama na si donc ça ka lokwa na ti ba pio dame hein ya etanama ka lokwa ba pio dame voilà en fait na faut qu'on photo ba toza de un to ba mali weli sate de deux to sutukela le côté nyonso batrouva na lokana nyonso batrouva na mais na bien toi na jeune oyo les carnets de la musique africaine Inosbi Tigre à la tout est possible à celui qui croit à ce que confirmant la musique et ça que so kenaki place on selo mo boyota ngoi a komi mo le loko muto ko sala ngote saka nga non yo mo ya po ebisa bino ko mo lo na sali yo ko sala yango baninga bazo finga bato pour ba mema bango kana poto na foko ngomoni muto so otali muto neti kisinjoga na munene na ye wana tala elongi na ye tala ka elongi ya kisinjora bien esa ya ko finga muto esa ya ko finga déjà na foko ngona déjà na foko ngoto zalaka bien éduqué bien instruit yango mo na foko aga finga pe bato azolela nanu bamemena potosko leader nanga 26 ans Kisinjo aza so ina 80 ans mais azolela bamema ye poto Kisinjo aza mwana muke Kisinjo aza 80 ans mais azolela bamema ye poto mais leader nanga a 26 ans azomema déjà bato na poto so au lieu aya ko senga ta alela leader azo se permettre ba chere caméra ofinga pe ba afinga pe leader na so tanga na otala na tali na mutu lokola ankusu mais azo finga leader nanga na wikela ke mawo na wikela ke mawo mais agarde ka bandi na ye za moi elo il pas pour ça lingo ba exani par rapport au bon en fait ngangi na ba sanga ba kena fo Congo toi ba tout monde ba responsable ba parents toi on bien éduqué toi tu na ba famille o eza riche na éducation voilà un moment na fo Congo soko le ki to sala lo ni jamais au moins muta fo mo vanda zo tantcha micro a che lo ko banda ko finga bango bazo en fait moni ba toi na tout on a biso ina ba pesa ba tu misala ba mais bino de boye ba te ka pe ba tu misala bango bazala wana anelo ko sala ti il faut une bien bimisa nzembo il faut une ça elo po ya so ko temps a che caméra liboso abandi ko ba bilobela mukolo moko to mona mutu afo ko mateli asala analyse ya makambo ya mutu to sala analyse ya makambo ya biso mona ti lelo to beta masula Madeleine to beta actualité musicale o ezali ya Inosbi oui c'est concert ya munene o comprendre so mukolo moko to mona biso to vandi to mona beta o moni ko tanteli yi tala sala ki o finga na mwana na yo o wanga na mwana na yo o wanga na mwana na yo te etali biso te biso to sala ka musala po to na charge ya ko binisa mukolo na kala makambo bana ko salama to bana ko kipite mais ton monde trop c'est trop hein trop c'est Chico ah oui ça boy to ya ka to fani l'émission to bela makambo na biso tozong to nanzela les concert ya so le kyo fingi tozong to nanzela tozong so kana so to linga to koma vu que to mesana bongo tesko ba to linga to la sabino ke force bino bozana ngona énergie au finga ba to wana to sala ka so pe na ngo maloba pe to ki parandete mais so to ke soko salaire au tenga muki en tout cas tozong ko tozong sa yo Inosbi c'est pela te au salaire ya ko finga en tout cas to kozong sa po je sais que même avec dans une église concert même une église je sais que ça bêta ba non tout est nuit de tolinga muto exagéré te so le qui en tout cas il faut concert wana les concert humanitaire les concert moko très important voilà hôtel de ville à Bruxelles baza simanango bato ebele baza simanango po bayebi ke na poto wana nani ayebi te ke Inosbi déjà tonga bandako bato bavanda kati lelo nani ayebi te ke bato batangaka petit moko aza Cédric petit na tangaka na mbongo ya Inosbi je comprends na bambuji mai wana Inosbi akoma kuna pour la première fois akota na ba hôpital bimisa bato je comprends akota na ba orphelinat asala ba don le petit réseau continue toujours comme ça là-bas. Si tu au moins chaque année, bonne année, Noël, bafetaka na ba do ya Inosbi. Il faut te passer au moment de félicitations na bande na biso ya Goma.
mais moi ba commencer là presque chaque dimanche, chaque week-end la fondation Yves bazo ke na visiter c'était Umoja. En tout cas moi ba connaître ba biloko bongo okoyoka mututa yele ki na TV andi ko lobela mais si ko ba ya ko lekela ba to lekela na TV ba ba bêtise ma ba bêtise mais makambo très important pour ko vana ba lobela ngoti neti concert ezaki concert moko ya toute la presse ya RDC ba vandeli yango ba expliquer que eza concert humanitaire eza concert comme tous les concerts eza concert moko ba cagnotte nango ekosunga bande ko ebele ba orphelin ba veuve vous comprenez eza concert moko ya kolobela plusieurs fois. OK mon le jour na kata olobi eza concert moko il faut kisha samba batele mamena pour na ba combattant oyo bazoloba déjà ba combattant bokecho ayebike inozubi déjà tongaka banda ku bato bavandaka na biso ba combattant ba griffe maka muna ucho yebisa yo ba combattant ba yebike inozubi déjà sungaka bato et puis ba yebike eza concert ya ko combattre te okomona ke inozo ba kobeta concert na ekimia parce que ba combattant ba combattant ba ko taper na concert wana akozala wana ba yebi Toi qui déjà le bac en route. Eh, bah yebi donc le bel guépard puissant de la Congo. Toi qui d'abord que tu as le concert mon côté et que betama na poto. Maintenant bino ba griffe boko le bada qui concert et betama leader d'ailleurs préparation ni tout c'est bon. Et un élément tout le bana Congo et à Congo tu connais la devise devant nous il y aura jamais de limites. Na Congo limite c'est la raté. Déjà ba boké tu vas combattre na ba bateau ba parmi bateau tu es en bateau balinga ka inosbi makasi ko le boké tu na éviter hein. Donc boké tu ba griffe du tigre révolté mal intentionné. Moni donc balela inosbi makasi parce que comment ba bunda wana et on peut ka combat inosbi bunda na nzela musique. Mais to mélange makambu inosbi za artiste za langa nzembo. Comprendre na capacité na ye na niveau na ye asala ka o esengeli asala. Alors ki ko kota na politique te. Tout ce qui se passe à l'est du pays, il faut que l'autorité na biso soit conscience, va mettre fin nango. Il nous bien que koloba, il nous bien d'asunga ka bomona non, la capacité à sunga ka sito moje za wana. Non seulement na sito moje za ba place belé nous bien sunga ka. Fondation ifeza na idara ba belé ba fallait belé ba vef et belé. Ba tout bazana makokité, ba tout ya baba oh tout ba avec ça moment difficile à est à sunga ka bango. Déjà ça la impasse la pas mounir le que artiste oh ba musicien mon côté ba ça là. Makamba bongo na yoka jamais mutavandi ni na ndiko loba muta lobela ngote mais chose maman ba bêtise de ba koloba ngo inosi faut bolongo la komela ba bêtise ba to tout bochaka ba bêtise boleka na ba te faut bosa mama buzoba nini bolongo la komba inosi parce que ça muninga na binoti c'est vrai que ça modèle ya réussite pour na bino il faut bola na réussite na ye et aux autres services bino ba laisser belé na vie donc ba combattant na bazaka mais pe bango ba na concert wana on a concert humanitaire la concert muta ko buchaka ba combattant bango ba na concert wana mo le balingi njuri par rapport au biso concert et beta mat moni biso na bango tout ça même combat inosbi musala na ya salaka eza musique kwa tonga bandako kwa tonga na Goma asunga bato ndinga sona na bambujimai faut beta musique kwa zambongo asunga bato même ba combattant ba yebi donc bazana avantage mon côté yako caler concert na ye donc eza fait vert ako beta concert na kimia parce que ba combattant ba yebike ba sala ka même combat inosbi asala ka combat mais na loyembo eza seul moyen azoka mbongo pona kosunga pe bande ko misusu le inosbi asala musique pona yemo côté ba biso pe guépard puissant ninga vandi wana ngai griffe de tigre atongo ndena vandi boye tozwa vie sima ya musique na ye ndele voilà tozwa vie moi l'inete pe ya bien boye olati c'est 4 pattes pesa wana ko station hello 4 pattes moi déplacement comme facile pour na Afro Congo c'est comme mutu ya bongo yo kokende ko combattre ye pona nini ke asali mabeni ni asali yazo pesa batu vie au combattre pona nini na âge na ye 26 ans combien d'orphelins ba bika na sima na ye moi no Cédric abanda kotonga na azaki coordonné lelo mwana wana akoti classe azotanga ba supporter tina université ozomona okoyina mutu ya bongo ndenge nini bazami balete na mukili oyo
Donc il faut soutenir, il faut soutenir. En fait, maman, il n'a pas ça la basala à deux personnes. Jésus c'est une légende. Vous comprenez, hein? Quand vous avez les gens qui dit Jésus, quand Jésus peut dire que non. Moi, je suis un sali peming na mimbomi pour na batu oyo. Mais faut noter na pe mutu moko ko sana Congo wana wa ko longola batu est pasi. Mutu ko longola bango pas ko longola ko kausa pinzoli na bango. Ya mo moni Jésus Christ patinda ki mo na inosbi. Ya za pena envoyé spécial ya Nzambe. Son ndenge ya musique. Ya mo moni yepe parcours na sotana Jésus Christ mo na saka ndenge moko. Jésus Christ akaba jeunesse na ministère. Inosbi akaba ko saka na akaba jeunesse nyonso na musique pour na ko sepelisa mokili pe pour na ko sunga mokili. Moni azwaka ta ko saka na te, azwaka neta ko travailler pour na musique même si Inosbi azalaka toujours na reporter, aya toujours boulot na musique. Voilà. Abotami pezana musique. Donc on va appeler ça makila. Donc musique ça pena. C'est comme on forcer ou bien akenda ki muto apesa hivi. Ya mo ina fo Congo. Na fo Congo to fox akate. Na fo Congo to waka maolisa te. Na fo Congo to waka ba annoncer tête totalement. Automatique donc en fait c'est automatique. Ya ngozo mona album ezoya. Tachi bato na défi. Moto. Album. Oh ya sana nzelo kona nzela c'est le moment abomba azela. Et ça bombe. Azela. O da défi to ko pesa na ba. Tigre fa passer parce que ça balum déjà mutu se zana bandela o eza ko et ya ko kanga pe amaso. Ya mona biso afro Congo eza lo moko devant nous il y aura jamais de limite. Parce que c'est déjà na balum mutu o déjà ko na to beta banze muto bimisa nzela mona bato ebele bo mona reciter za ndenge moko. To beta to bimisa ki motel 06. To sa ki biso moko te bato bimisa ki ebele. Mais banani banzembo ebele beta ki. Si comment ba koma boy. Et n'est-ce pas bimisa loko atumbi bon bazo raison. Il est pas le bar anglais. Au moins, il est pour aïebine Moussa, ça tellement professionnel. Au moins, ça professionnel. Motel 06, c'est aux yeux bébé des bébés, aux yeux. Au bani na zema de totina suka. Eza album ebimi esali inseme ebeta ba pays libanda na banzemo. Album esali inseme bato ya libanda baza ba pays francophone. Na ba Tchad na ba Tchad wana le bandeleti suka. Nzembo tielo banzemo zo beta ka tielo banzemo beta ka pesa kana mitoba congolais et kana mitoba peuple africain ça partout au Kende. Dans Belgique on ok bato zo yo kango. Album il faut total nanu pour to bim album faut total. Biso ne soto bim album bato bangonde faut batala biso. Yango baba ba griffe ba ko bandela boulot. Tozongisa bato studio. Ici bo bato bazongi studio. Bato nde bayebela. Panique. Inos bi Tigre tango zo bim album. Yo pe o yena mo album na yo mawa eze pa na yo. Biso to na problème te. Yo ndo kolela. Na producteur na yo bokolela. Biso to ko banga mutu te. To ko bim album na biso et puis ko mona nde ba album ebele ko zinda. O komona nde bato baolela. Mais biso ezaka kasi se me concert ebetami bache micro boy. Wow. OK. Che micro. Ozomona. Donc biso nanu musique bango bazo beta o bazo imiter lelo biso nde to bandam. Inozu bia bandana urbaine depuis ko banda depuis et bande la musique nae abanda ki na urbaine. Ndo moni lelo bato mingi ba komi focaliser na urbaine eza pona biso. Tato beti ba e bete liyo to beti top model na mire eza ba rumba mais so yoki sonorité nango o comprendre que différence ezali entre biso na ba. Voilà, merci beaucoup et na tous les liens. Yango siko na album oyo. Pesimbo mbo boy. Na album oyo. Muto akomi kosa abim sa album akolela mbongo na. Voilà, merci beaucoup et mbongo déjà na yoki quelques titres. Ezali kama makasi. Ezali kama tozoya mabe na album tozoya nango. Voilà, merci beaucoup Molobeli Njuri, merci aussi et na Molobeli Gepa puissant de la Congo. Et pour commencer na 2024. 2024 wana na longoli na nulibet. 2024 ozotalanga. 2024. Quand il est sorti 2023, on a poche depuis le 1er janvier, tout bandana na console le 1er janvier, tina sou comme on est aussi le sango. Au quand on banana bobenganga prophétité. Dans les missions au salon on a sorti 2023 et ça na poche ne bandeliti na sou. Voilà. Tokangi yango ndenge peka molodo les gens ça 2022. Na 2022 ça bino o yaza makasité akufa. Bomoni watu wakendaka. 2023 ça nous tukana na maboko. 2023 tokanga na bandeti suka 2024 tout yé tozwaye. Donc yé bandana ngo to ça l'échange. Tant to za 2024 to 2023 to zuki na. To tiki to 24. Et talibino. Toando seke kaka. Et talibino. Mais c'est 2024 so boké. Mais c'est easy. Et talibino. Dans 2024, message 2024 so kebite
Italio na famille. Voilà, merci beaucoup na molobeli qui est pas puissant, merci aussi na molobeli Njuri pour na bata o ba disposer qui te me capé ko partager mon moké et merci na boss des boss FT Papa Freddy o sali biso mikolo tozo vimba ye wana Papa Freddy les boss des boss et merci na ba onyo so ko juste ko partager ko liker ba émission à chaque fois et à chaque moment. Voilà, avant na tout ce que ça molobeli qui est pas pour ça pesa mot de la fin na ya sukana ba dédicace na pour que to kabwana et après to ko kende c'est pas molobeli Njuri ba dédicace nena mot de la fin. Dédicace à liboso saka na grand prêtre Kolo Nzambe Mozalisi ali Kolo pe na se oyo sala biso grâce aux alana artiste grâce aux alana ndeko lokola Inosbi Tigre cardinal de la musique africaine jeune et légende otika ko sala biso grâce on a tobi que non ko tika ebongo te fubo za pembe na ye asa biso su pembe na ye ya wa muntu zo bénéficier na ba grâce ebele ko sala pembe na muntu na ba bénédiction sans nango aza le fruit ya bénédiction ya biso ya résultat na biso to sala ya bien so ngol su mo ya ma to sana ngo moko ya balobeli ya fro kongo kinga kati ba bi fa to bungisa papa en tout cas to sana ma wapina ya ko annoncer bino nouvelle wana to repesa bino programme kala mingi awa moi de la fait pour na groupe de tigre groupe de tigre o aza téléphone te soma téléphone ya bien groupe de tigre o aza na hôpital Luka basala nzambe ya bien biso mo peto tika bino na mabondeli muta okufa azate muta kota mort azate puis on a dit que na fin de l'année o groupe de tigre moko te akoperdre ici sous moto groupe de tigre moko ta okufa il faut ça la wana na bon moi amona ndenge Madeleine eko tumbama amona ndenge deuxième album eko beta amona ndenge ba production mama ba production moko ezawa pardon na kangi munoko na obanga koluba donc ya wana so bisabino kaka ba fan américain Jackson basana esengo makasi inosbia longola bango souci ya Michael Jackson parce que dans batouana dans ce tonu tala ba fitting auto ça na musuko bo moi pena ka fitting na Jésus Christ ba fit o ezali ba production o ezali ba nzembo zo mona deuxième album oyo donc eza pena bo na la muki na tongo na bobi mana boki le sika na fanika bo na radio na yo kaka ba nzembo zo banda zo kaka ba nzembo donc moi de la fin surtout ba grip ditiga nyota na bandeli bo za la concentrer monta di ser binote papa ça na kata cuisine azo préparer les biso biloko to lingaka zalaka na sani na yo na lutu na fourchette tanga bimi a servir yo soko dans la distraction au ko raté na bobo mo benga bo tungsanga na rataki yango na bozala toujours branché bozala connecté to ça peut nominer na ba plateforme bien to za nominer na ba nini ebele on a les jeunes voilà ba groupe ditiga bo voter le big manager Prince Balou mais puisque Doc King muto za intelligence ça 50 top du monde il y a pas ça qui parmi qui nominé ça que meilleur manager voilà tala musala zo sala nanu baza bato pena que non il faut to senga pe ba groupe il faut to senga pe passeport diplomatique pas Inosbi parce que azo tambusa drapeau Congo azo défendre honneur à Congo na domaine ne makasi on va dire que tout balobi il faut azwa yango pour honneur azo sala na Congo non à mériter yango de beaux à la concentrer beaux à discuter biloko kitoko eza biloko kitoko yango ezali pe ezo ya lisusu en trois borolemba. Voilà, merci beaucoup Gepa pour ça et mon Njuri moi dédicace na yo kaka moi dédicace deux personnes kaka pour que to kamal parce que ingénieur kuna zo ça comme déjà presque na suka ya émission na biso voilà na kaboli nanu pasi mawa na ndekonanga kingakati molobeli aba griffe vraiment mes condoléances de konangai auto bongisa papa na ye mawa mingi zalaka makasi de konangai na kotala bongo andaku madame nangai ma femme que j'aime beaucoup Marie Kalanga bambote na yo mwana nanga Jovic bambote aki maboko bank vie nanga bienvenue be ya les grands déclarants l'aéroport ya Djili balobi osoni biloko na Dubaï partout ce komi wana akosala le dossier okofrenete et bimi bala moko sans oublier maître David Chimanga Messi 311 pour la machine mamba wana bobo sana te bosa na ngode na mutu loti ebele asunga batu na hôpital apesa ba samba na ba école donc abongisa ba veni azana konkirate donc mutu alobela rabino makasi na machine ye wana tuka mutu abosana te maître David Chimanga bambote place aux alliés Messi 311 déjà élu mais Tsekalika Kasseni a proclamé. Voilà, merci à tous les deux les Zaki vraiment moto merci mon Njuri et merci aussi et na mon Gepa pour celle de la Congo merci aussi na Fabrice Bado Zaki derrière la caméra et pourquoi pas Nada Jebe la forme selon Jésus et pourquoi pas Dada Tefashika pour la confesse opportunité au Koba toujours dans Rompé Sabiso et merci na Arsatons depuis quelque part et pourquoi pas Oida Mlos vous a tellement aimé bah Onyo so vous allez toujours en avoir partagé avec monsieur Rachel Mandé
botia la ranga ba commentaire c'est la ranga qui to komankasi ceux qui zamba zongité et voilà ça c'est DG Minon c'est exaucé Enoch ça tellement ébélé voilà Bagrif 2024 Yabino Bagrif 2024 voilà merci Griff on na bosani ceux qui na bosani combien la commentaire que Rachel mande au bosana ki ngai so ça l'émission sous comme on nga yango boakanga et pourquoi pas Belani Griff moko ya tongo pe voilà Griff penze ya tongo ya makila Belani voilà j'ai donné Belani voilà ceux qui zamba zongi te tokuta na mi balasima bye bye Griff 2024 bye 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 2024 merci bye bye